Kanyinga bamso basepeli. Ba ki bien. Yango moni ba otozaki na bango na marche. Na bisi vient nanga Jean-Marie Kassam. Na lobi vient nanga Jean-Marie Kassam. Yo d'abord oza français. Oya na Congo. Tondima yo. Mais oyo avandi pembeni na yo. Président Kasonga Chilund. Yo makambo kenda koloba na télévision zwa kyango wapi. Kwa loba ki wana kena manke UNPC respect na manke Kasonga Chilund. Natuni président, est-ce que président ngana sina manka yo respect? Alobité. Natuni na lobi yo vient nanga Jean-Marie Kassamba. Yo za journaliste à 5 chantiers. Bon. Journaliste à 5 chantiers. Oui, mais ils ont précision. Non, mais yo est bien ngoti. Sanga ils en côté, mais na ibaka bango bien. Ils attaché na ministère moro. Na ebité na kenda pe ba ministère. Leader baleke. Ah, donc yo ebi bango. Donc azana kombo ndengwa. Donc alati mais azongi azo présenter bémission. Omonite ke eza moi bizarre. Mais ce qui est à Moutou Moussou, Balobio, Moïse Katumbi a pesi mbongo. Ouais, oyo, abanani. Et puis vient en Maria Tuninga, aussi Obama Bé à Tshisekedi combien de fois? N'a lobby plusieurs fois. Décalé. Je vous invite le vendredi prochain. Nazo Kendena Bavoka Nanga, ceux qui bogoya accompagner Biso. Boye Nangonga, il y a 13h juste, Tokoti na CGA UNPC. Okendo Sani. Kosamba. Le pas on doit relire à moi Bambongo, mon Bessala qui occupé dans Bambongo. On a dit. Les combats de la conscience. Combat à conscience, tomber na kango avec détermination et engagement. Bino bandeko balandi ya Congo Millennium mais surtout bino bayo bolingaka penza émission l'invité lelo tozana esengo penza ngai elongo na confrère nga Patrick Kitoko ko yamba pona bino penza mwana mboka ndeko Eliezer poto sola par rapport ya date oyo ezali célébrer na moi lelo le 1er mai o ezalaka journée internationale ya travail yango nande ensemble na Patrick penza to sola na par rapport ya mokolo moi lelo mbote na Patrick. Mbote Tatiana, Moussala, nde sala ke no batu ba vivre. Moussala nde mute sala ke no batu ba zala na moi ba établir ba projet ya vie. Moussala nde mute sala ke no mutu abengama un jour mutu na vie. Mais Moussala yango eza représentation yango eza nini na République démocratique du Congo. Mais nandeko Eliezer to meka ko solola surtout par rapport à monde oya biso ya journalisme monde ya biso ba panzisango to meka oyeba Moussala yango eza pris ndenge nini Moussala yango eza considéré comment Moussala yango eza ko évoluer Moussala yango est-ce que okende musika ou bien sura kara na niveau tozali ka mingi te tozo ndeko Eliezer to meka poser ba question na biso ndeko Eliezer tozana yo lelo le 1er mai considéré comme fête à travail Ponayo s'il faudra koloba na République démocratique du Congo bien partout dans le monde entier qu'est-ce que représente le travail Ponayo? Bon, habitez ceux qui na Congo le travail représente quoi? Parce que le travail normalement c'est le travail d'abord, pas le travailleur mais le travail d'abord. Oui, mais le travail c'est la source de vie pour toute personne. Parce que même la Bible l'a dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas plus, qu'il ne mange pas non plus. Alors, c'est ça. Si le travail, c'est quelque chose, c'est la nature même de l'homme, le travail. Parce que même Dieu est là. On dit que il nous a créé à son image. Il a commencé par travailler. Le travail, c'est le caractère inné de l'homme. L'homme doit travailler car il a intérêt de transformer son environnement. Il a intérêt de chercher de quoi se nourrir. Donc, le travail, c'est l'homme même, c'est la personne. L'homme s'est identifié na travail n'aime ça là que mutuazala mais ngai na yo na bande ko mususu to partager travail eza commun ezali ya musala ya journalisme regard na yo par rapport ya musala ou ya journalisme na République démocratique du Congo est-ce que eza na espace nango est-ce que ça ko évoluer normalement est-ce que bazo pesa ngo chance et évoluer? Non mais d'abord qu'on pèse sa chance
ngana lingaka mingi ko répondre na ndengo anate. On n'est pas dans un monde de cadeaux. Nous sommes dans un monde où chacun doit se battre pour sa survie, pour vivre. Batu nyonso même ba o nyonso ba vandia avant que baya ba si ba bomi bomi. Pour mutu a vivre, il faut aboma. Parce que ceux qui ont allié makayab. Donc likayab wana mbi se kufi pour que kabongwaza. Donc tozana monde moko ya violence. Pour na ozala il faut boma. Ceux qui ont bomi yo ozali. Donc Moussala n'a journaliste. Je suis en train de réfléchir sur un truc là. Balobi, selon la loi congolaise, est journaliste, c'est lui qui vit d'abord du métier, lequel métier consiste aux récoltes, traitement et diffusion de l'information. De boy balobi. Ndenge to vandiao. Ceux qui ont tali kaka bandeko ke Moussala kaka ya ko récolter, ko traiter na ko diffuser. Ils ont mukende bazo vivre nango. Donc, autrement dit, il y a peu de journalistes selon cette loi-là. Parce que les journalistes voient à la moto, à la gueule, à vivre à la boulot. Donc, Moussala Nabiso, nous devons nous battre pour que tout rendre autonome, que la presse est vraiment quatrième pouvoir en Nengue Baloba. Parce que, et belé, Nengue Tozana presse, n'a tout comme un niveau à quatrième pouvoir, quatrième pouvoir, qui te respecte. Parce qu'un pouvoir, on le respecte. Chez nous, ce n'est pas le cas. On ne le respecte pas, ben voilà. Ndeko Eliezer, tozomona ba journaliste nde baoza ba victime ya makambo ebele, notamment ya peu uta okota boloko pona makambo etali musala na yo. Est-ce que journaliste en RDC aza victime ya musala na ye ou bien aza proie ya bato yo bazana makoki ya ko rendre la vie difficile? Non, les journalistes n'est pas trop libre. Pour un motoise à la libre, il faut qu'il soit d'abord indépendant sur les plans financiers. Ça, c'est vraiment un point important. Indépendant sur le plan financier, pourtant, il faut dépendre de la musala. Indépendance. Oui. Yangona Zoloba, kozala indépendant sur les plans financiers zanini. Et ça, les lots, ce que nous faisons, ce qui ont tali la plupart, il y a des médias qui sont pas l'État, des subventions. Mais nous nous débrouillons, en dehors du fait qu'on se débrouille, nous devons tout faire. Nous devons tout faire, aussi mbaté, au ninganate, au kendena gauche, au kendena droite. Donc, il y a ces points-là, où on a que Koluka ko évoluer. Donc, évoluer, il y a un lobby qu'il faut se battre pour obtenir l'indépendance totale et que Moussala Nabiso wana toza la libre. Parce que avant de toza, bino na boyebi makamute. Kota boloko oyeba makamususu. On m'a dit ceci au parquet. Les journalistes ne sauraient pas kota boloko. Bon, pour nous la complet. Pour nous la complet. Ce qui n'a pas de boloko c'est que ils en a eloko moko boye. On compte à 3 journalistes à Pamba. Bayo, Mike Mukebai, Diana Narotanga, Daniel Safoubo, 5 Bakangaye déjà. Bakangaye pour un. Bakangaye quand même. Bakangaye pour un nini. Mais quand même à côté boloko est un journaliste. Parce que wana ipa Serka Bongo, Diana Zolo bake Bakangaye. Diana Bakangaye. Il ne faut pas sortir muntu Bakangaye pour na ba faire na ye. Boya awa ko tunanga nini. Yo Bakangaye pour na ba faire. Pour na boulot. Diana zay boulot. Bon, nayebi kudu teke Bakangaye. Parce que Diana za mtu wa régime. Oui. C'est quoi ba okangaye pour ani. Bon, naza kuna te. Na lobby une chose. Koyeba makambo belé pour nani. Voilà ce qu'on m'a dit au parquet. Ce qu'on appelle imputation dommageable. Ils ont les faits ya kobimi ça fait nous soit soki batu nyonso ba yebi yango na quartier. Yo leji kaka o lobby yango ke non voilà. Serge Kabongo azwaki mwasi ya mutu. Dès qu'on lobby ndengwana imputation dommageable. Même si c'est vrai qu'il y a azwaki mwasi ya mutu. Donc ozomona makambongo. Donc loi il faut à la revue. Oui, pas la révision de la loi. Yango omoninga na proposa na UNPC. Na botika koyoka soni. Vous devez mettre en place plateforme électorale mokobo. Il y a des indépendants, des journalistes qui postuler. Parce que dans vos autres indépendants, les autres ont des journalistes. Ils se battre traité pour un délit de la presse. Bien au contraire, tant que bakanyinga bamso ba sepeli. Ba qui bien. Yango moni ba otozaki na bango na marche. Na bisi bien nga Jean-Marie Kassam. Na lobi vient nga Jean-Marie Kassam.
yo d'abord oza français oya na Congo tondima yo mais oyo avandi pembeni na yo président Kasonga Chilunda yo makambo kenda koloba na télévision zwaki yango wapi po alobaki wana ke na manke UNPC respect na manke Kasonga Chilunda natuni président est-ce que président ngana sina manka yo respect alobi te natuni nalobi yo vient na Jean-Marie Kassamba yo za journaliste à 5 chantiers. Bon. Journaliste à 5 chantiers. Oui, mais. Ils ont précision. Non, mais. Yo, est bien goûté. Alors, aux journalistes à 5 chantiers. Ndengo za journaliste à 5 chantiers, wana. Makambuna yo. Oyo kendaki kozo. Ozo kiango wapi. Oh, voilà, bah, tu vas salir des marches. Na lobi va salir des marches. Il fallait me poser la question d'abord avant de faire la démarche ango. Pour éviter que bokende ko sala démarche en dehors ya ce qui est vrai. Na relater histoire en ningezalaki. Bango nyonso batikali bazotalanga. Dena tunie na lobby tozomona journaliste moko ya RTNC aki alati polo ya PPRD na fikini ba introniser ezani ni wana oui siko tangu bacheye ayembi jalelo il passe sur la RTNC nani wa journaliste moko wana ya RTNC na ibaka ba journaliste ya RTNC bientôt okolimbisa ngai za côté mais na ibaka bango bientôt attaché na ministère moko na ebité na kenda pe ba ministère ah donc yo ebi bango donc azana kombo ndengwa donc alati mais azongi azo présenter l'émission omoni te ke eza moi bizarre mais ce qui est amutu mususu balobio Moïse Katumbi apesi mbongo we oyo abanani et puis vient na Maria tuninga osiolo ba mabe ya Tshisekedi combien de fois na lobi plusieurs fois ce qui est loko eza mabe ata soki papa nanga lobi yango na kolobeza mabe. En gros, s'il faudra se poser la question, oui, Motuna moko ezali ndeko Eliezer tomonaki na meeting ya UDPS le 24 avril tomoni penza lolenge bato nyonso bazalaki wana batombolaki bango bongo te arrivé na o batomboli likolo et puis tomoni que meeting échangé bato nyonso bakomi intéressé na yo pona nini pona ki mwana kololo pango pona ka ki mwana kololo pango ouais. Mais là, on y est s'est passé jusqu'à présent dans UNPC, tout ça comprendre te ndeko Eliezer. Toyoka kite ndeko Serge Kabongo yende motopenza bosepe kite botia na esika wana mais jusqu'à présent a comment raté pourquoi? Serge Kabongo. Serge Kabongo azaki élu. Azawana Serge Kabongo a gagné ba Jean-Marie Kassamba. Na batu nyo surtout alinga cha kesesaki ezana UNPCT. Ba bloquer machine ba lobby wana akotate donc alors c'est un peu ça n'a rien à voir avec l'UNPC ngana za membre ya UNPC mais tout journaliste n'est pas membre de l'UNPC parce que ça asbel et ça le komoko privé mutoza obligé te ya kozala membre mais ngana za membre ya UNPC on m'a invité c'était prévu le vendredi passé mais pas décalé. Je vous invite le vendredi prochain. Nazo kendena bavoka nanga soki boko ya accompagner biso. Boye na ngonga ya 13h juste to kotina siège ya UNPC. Okendo sani Kosamba. Pona nini? Po balobaki que to retirer plainte pour que tribunal de paix resambi ça y est. Mais tant balobaki que non, vous avez déjà condamné et que Okoza soit condamné pour la deuxième fois. Okoza soit attendu pour la deuxième fois. Pourquoi moi contradiction au sein de Babo? Wana bavoka na ngai nde bako soulever wana. Ngai nakoyaka kondima. Parce que loko ya kobomba pe ya kobangeza te. Une personne ne peut pas être jugée à 2 reprises pour n'avoir même fait. Bavoka bako kende koloba yango. Peut-être balukera babimisa okuna pokuna pene kokoza munene mais na niveau ya UNPC tamso esanora ba sanction mobo ya likoli kolo mais za bolo côté. Mais encore faudra-t-il que les faits soient établis. Si les faits ne sont pas établis, donc il faut faire ça là que non, voilà. Eliezer a salaki boy, Eliezer a senga kimbong, preuve yango. Eliezer n'a pas droit de vérifier une information avant la diffusion. Eliezer, bon, on va y arriver peut-être que... Si ça verrait que c'est vrai, parce que Dubaï peut moi test moi que non enregistrer ma camion sur le voie, si ça verrait que c'est vrai
et qu'il faudra dans ce tokomi wapi ba suspendre yango ou bien ba tiango pembeni ya masolo Italie formation na République démocratique du Congo réaction no ezani na mboka oyo à part Kabila nani alekana tokomi wapi te bato nyonso tu wana enregistrement bolanda yango ti tozela rappel ngoti alors ça ce sont des choses omoni lokola moto amelaka masanga te mais bake kofunda ye ki ameli masanga donc c'est compliqué. Ndeko Eliezer, eloko moko ezali que tokomi wapi ozaka kozwa toujours ba dossier ya babola to pe bato bazangi moyen pour que o défendre bango et puis bakepe basambi esimbi mais on a retour au gagnaka eloko te pona nini ozo continuer toujours parce que naza mwana mokolo lupango le pas on doit relier à moi bambongo mo bwesala ki occupé na bambongo wana te les combats de la conscience. Combat à conscience, tomena kango avec détermination et engagement. Tokomi wapi ezara ONG ou bien nini parce que vous aurez des subventions ou quoi parce que le batumsuku ba accusera déjà d'être un collabo parce que l'obi au défendre cause ya babola mais en contrepartie aux ba travailleurs parce que le pesa journée où il y a travailleur où il faut foutre bango na fin du mois yo gagnera ni ndenge ndeko Tatiana uti koloba ONG Caritas ezelorone bon débat thèse wana qui collabo to justifier ngote par rapport à ya ba situation. Non, il y a un problème de concept hein. On est ceux qui montazo utiliser mots. Ce sont les mots les plus les plus utilisés qui sont les plus ignorés. Mot collabo. Il faut que tout le monde utilise en welobinine. Expliquer yo na lingala. Comment on a muto akale. Donc il faut comprendre. Biso to komika muto alobi to lobi père. Pardonne-leur car ils ne savent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils font. Où ça reste l'église? Nasani. Ça l'église a beaucoup de citation. Père, pardonne-leur car ils ne savent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils font. Mwana mboka ndeko Eliezer mwana mokolo pango penza tokomi na suka lelo soki toya biso nyonso eza parce que invitation moko eutaki epai na yo oyebisi biso biki to ya le 1er mai po ezali fête ya travail kasi osepeli penza mingi olobi que presse na biso pe bao penza en ligne olobi te bino nyonso boyo osangisa biso nyonso na ba grand pona nini grand na petit azalaka penza te selon ma conception. Les lots, nous organisons une petite réception na honneur ya ba oyo ba compagnie ki biso na moment ya incarcération na biso les journalistes et mes avocats. Donc de tolobi to se retrouver moi muke wana to liango na nous to partager. Merci beaucoup moi nakolo pango tokomi penza na suka ya émission na biso l'invité à mokola lelo. Ah Patrick, il y a besoin de question moko un peu ironique et na tomba nango sur les réseaux sociaux kana ba Facebook balobi ya lobaka kesa mona kolo pango ah bakangi c'est que maman naenda yaki naenda libala maza mona kolo pango te tata limbisa bango pour baïbi maïba kolobate pe maïba kosalate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment Patrick, merci beaucoup na mwana kolo pango esengo penze zaki na ngambo na biso koyamba ile émission na biso l'invité Patrick tokom na biso na suka na bayayo peut-être aussi peu moi rappel parce que le zaki ka tolobeli mingi pe hein likambo ya fête ya travail tozo fêter mais koto bamsu na mona ba réseaux sociaux le Patrick et panzani oh bonne fête au kuluna bonne fête aux criminels bonne fête boé parce que il y a pas vraiment ba travailleurs pourquoi tozo fêter date ya lelo
Ba définition ba mot mususu ba définition ba concept mususu en tout cas la République démocratique du Congo est comme un peu compris selon diverses manières na ba sens moro péjoratif selon mutu ninga comprendre autant de bonne fête na ba travailleurs oui ba tout soupe boza na raison lo ba que no bonne fête na ba kuluna parce que musalo ya bango d'autant plus que non mboka oyo et puis si batu pe misala te bonne fête na batu ya songolo pakala c'est parce que ya musala oyo mboka et puis si bango mais biso tokoliki ya que l'important c'est que le dirigeant il faut bazwa conscience bazwa hauteur ya ba mission oyo ba pesi bango pour nous diriger mboka nous aussi le peuple biso pe tozana se toza pe conscience ya o nini ezali ba responsabilité na biso par rapport ya mboka afin que to faire avancer et loko eza bien commun ou eza République démocratique du Congo. Merci beaucoup Patrick. Tokom penza asuka maloba nande to seli tono kasi ba ya yo pe ezanga raté moi le les a fait à travail ba bonne fête na bango. Mbote mingi pe bonne fête mingi na bai oyo nga tokabola musalo moko ya kosimba micro mbote na bao ba accompagner biso bazaka derrière ba caméra pour na olakisa biso na kati kolakisa biso na kati ba mboka na kati ba bandako na bino je pense directement à Jires Dibenzi je pense à Jordan Kambala je pense à Batu Nyonso o ba contribuer pour que tout le monde na kati ya bandako na biso sono bino badotanga bakombo ya kozala mwa milai mais pour na facilité bakombo na bato yanga napesaki bango na Tatiana ya kotanga bango comme ça biso toyeba bambote nanga soki ekei wapi. Merci beaucoup Patrick Kitoko, merci na Nyonso au Penza Bomesen Kolanda Biso, merci na mon boss, notre boss, le number one ya Congo Millennium, Papa Riki Dibendi Motema, ya maman Jolie, maman Gouli, la pomme verte, maman na Jason. Merci également de Gol Mavinga le roi, bonne fête, ya travail na yo vraiment, Motema la reine Agnès, on a tête Mafumbe et pourquoi pas aussi na pesa Penza Bambote Belé na maman Anita Maoua depuis Hollande, maman Abotela biso Serge Katembo, il y a Cécile Osango. Merci Nabino Nyonso, champion à ma bouche éternel, champion maître Baz Badi Banga aussi. Bambote Benayo, bon retour à Alain Bolaski, un grand frère propre, l'ami à champion à ma bouche. Vieux os Osango, les patrons, à toute la famille Osango, Mireille Osango depuis les États-Unis. Je suis de cœur avec vous, Eric Lusandou, le noble. Eye. Moi bakomo ndambo ye sagesse iba na États-Unis azolanda ngai Jim Ngwando na Afrique du Sud azolanda ngai Zofia Kitoko na Europe azolanda ngai ma grande famille la famille Kitoko na Europe azolanda ngai Trésor Ruzizi Bijou Kitoko Dina Ngwenga Mimi Ngwenga, Jackie Ngwenga, Batnyo, Bolanda Biso, de partout dans le monde. Et ça bien, vous allez surtout brancher et abonner na Congo Millennium. Vous aurez information Italie, République démocratique du Congo. Merci beaucoup Patrick Kitoko, merci à toi Jires Mwanda pour na Bilili, merci également Jordan Kambala pour na vraiment Bilili, montage Elenda. Sokinzamba Zongite, retrouvez-nous prochainement na numéro Mususu. Bobo Tobondeko, Ekoba, Korenye ou Mabota Mabino. Allez, au revoir.